Comédien Turbo Dinky, pasi pe mawa, mokili mawate, ya pasi, ya kolelisa, ya kosala pasi na motema, ya kosala pasi, kande balobaka toujours et encore, koya kolala kolamuka na ba dossier ya sika, koya kolala kolamuka na makambo ya sika, koya kolala kolamuka na ya mokili mawate, tellement que ebele ya bato kande tolobaka babandaki vraiment ko espérer mwa makambo moko ya kitoko na kote ya ndeko na biso comédien na kombo ya Turbo Dinky, mais toye kolala kolamuka malheureusement na dossier na situation na circonstance ekomi kosala kaka pasi mingi na motema. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, 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 cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, ya lelo toye lisusu bandeko nanga kande na yebisaka bino soki ba dossier ezali tokoya koloba, soki ya kobetela sete ezali tokoya koloba, soki ya kolobela pe ezali tokoya koloba, toyaka toujours soki tomoni ke ba dossier ba situation pe ba circonstance ezali yango bomonaka biso toyaka toujours et encore na lombangu nyonso. Toye awa na dossier ya papa Turbo Dinky ebela batu biso nyonso tolandaki tomonaki ndenge du coup papa Dinky ayaki kokonda na ye wana ayaki kobimisa mwa nzembo na ye, nzembo wana esala biso nzoto malili. Ebele ya bato bamituna papa Dinky eza nini, papa Dinky eza nini, jusqu'à ce que makambo yaki kobima ke non ezalaki poison bampoisonaki ye. Lelo o makambo mosusu eye kobima bandeko nanga concernant santé ya comédien na biso na kombo ya Turbo. Alors, avant na ya kokota na mozindo ya dossier wana na situation surtout ya encore ya dossier wana ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information sonnement. Na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Étoile Lune Inès TV akobando tiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Poto yebi ke vous informer c'est notre devoir. Oyo biso tokoboya te pe tokotikala kowanga na te pe toyebi ke ezalaka toujours mosala na biso ya koyaka auprès de vous pona koya ko informaka bino kaka ndenge esengeli. Voilà. Lelo toye awa na dossier ya papa na biso Turbo kande na utaki kobetela bino lisolo awa kenon tango akondaki ba makambo ibimaki kenon eza poison batielaki ye. Et du coup toye kovanda lelo na basango mususu na ya pasi lisusu na ya mawa lisusu ka ndenge bozomona ka ndenge bozoyoka kenon ndenge eza boye eza nango makambo ya poison te. Il paraît que la famille sans plus tarder na tiela bino na audio yango ezobimisa nyonso na poasa nga ya bino mama Étoile Lune Inès TV na koya nanga sima na tango nazoya sima wana eza koya sima te keno emataki ekitaki o awa fingaki mutu kingandi nga na fingaka na nga te me na koya sima pona komeka kaka kosala mwa analyse sur situation oyo sur pe makambo oyo ndenge ezokendaka tolanda nanu la famille et on se retrouve juste après. Ya mama la bicho na beto lizolo kweli siloni sekiwana ya Turbo wana Turbo sa théâtre on va qui bampoisonner qui était et la sida et la sida au moins d'aller à qui maquiller donc avec la sida parce que moi c'est à pandia ou n'a pas jeune fille qui chasse ndenge likoma donc mutu ndo sha ebeke adi bana Turbo Dingy on sa théâtre akenda ko se faire dépister pour azande la sida mère Bomangai azani na sida na bicho ina kuinda
ezali kolinda na kisa na biso moto nyonso ayebiki abima na tio bodindi wasala na théâtre akende kose faire détester yango wana mère na sina yo tio bwana tio wasala na théâtre on va ki bampoisonnaki ete elani sida ela sida au moins sida akimaki ye donc ayaki na sida apesi na mwasi apandi yango na jeune fille na Kinshasa endenge likoma donc moto nyonso ayebiki abima na tio bodindi wasala théâtre akende kose faire détester po azande na sida mère bomangai azande na sida mère na biso ezali kolinda na kisa na biso moto nyonso ayebiki abima na tio bodindi wasala na théâtre akende kose faire détester yango wana mère na sida yo. Rapportons que dit. Voilà. De retour, la famille Kandenge ebele abatu biso nyonso touti kolanda touti koyoka biso nyonso audio ya ndeko na biso moko atindaki audio mpona koya koloba ke non ndenge eza boye bandeko na nga comédien na biso Turbo Dinky kande barimer ebimaki ke non aza na poison bateli ye poison eza nango poison te eza nde maladi oyo ndeko na biso auti komensione na audio na ye wana. Bon, la famille kande nayebisaka bino en tout cas moi vraiment nga nalingaka te bamakambo ya bato oyo balingaka koya kosambwisa bato, nalingaka yango te. Boyebi na Congo na biso nga nasala constat penda ya kala ya makasi. Constat ya Congo na biso eza ke bato baza na facilité ya kolinga koya kohumilie baninga, koya kominimize baninga. Na Congo bato baza na facilité ya makasi soki amoni kaka mutu moko songolo pakata mwa bénédiction na kote na ye, mwa nzambe akomi koepanouir ye, mwa nzambe akomi komatisa mutu wana. Na Congo tokoma na tendance wana makasi ya kolinga sikoyo koya kobebisela baninga bamwa réputation. Eza eloko penza o na constata na mboka na biso. Koloba makambo o ndeko na biso aye koloba. La famille, atango maladi. Est-ce que vous pensez que mutu soki aza na maladi ya bongo na nzoto amelaka bakisi kandenge ye moko alobi awa ke ezalaki poison te abandaki kokosa si réellement maladi wana metango ashitaki wana mbala moko alingaki akufa, mbala moko alingaki akufa, elingaki kutu ezala te ke no batu ebele baza na maladi wana bazalaka soki bashite bongo ezalaka ya mike. Nakoki koloba peut-être sur 100% 99% oyo bakufaka, 1% oyo ya koluka grâce ya nzambe localiser yo nde omonaka batu wana et puis ezwaka bango ta ya makasi pour ke bazongela. Mais tomoni awa ndeko na biso Turbo Dinky ye wana ba o balandaka biso na deuxième chaîne parce que deuxième chaîne mingi nde na tiaka biloko ya théâtre. Première chaîne bato ebele balandaka biloko ya théâtre te. Nazalaka soki eza kan moko oyo eza ya mbangu foka to ya kobetela ngo lisolo yango na yaka nango pe na première chaîne. Mais mingi na kotaka nde deuxième chaîne makambo ya théâtre. Na utaki kotiela bino audio awa ya émission moko tonton Turbo akendaki kosala. Émission na ye wana otali nzoto ya tonton Turbo osepeli. Asi azongeli na ye nzoto na ye très bien. Azongeli penza nzoto na ye si réellement ezala maladi wana. Vous pensez que tonton Turbo alingaki azonga du coup? Elingaki azoyeta? Elingaki azoyeta? Ata nzembo wango bolingaki bomona tonton Turbo ayembaki. Na minute alingaki azala na hôpital bakangi na hôpital balandela ba booster ye. C'est comme ça. Mais bino bato mokili boza mitema mabe. Lelo penza nazo comprendre na ndimi pe que na Congo na biso bato baza na mitema mabe. Congo soki bato balingi basala yo mabe. Bakomi lelo ko utiliser yango kana ba réseaux sociaux. Yango nga na opesa nanu conseil avant na ya kokota na muzindo ya makasi awa. Biso bato tozwaka ba matière baninga. Tozalaka keba. Tozalaka penza keba, c'est vrai. Tosala pona fin du mois to futama. Mais ko futama wana, soki kozala pona koya kobetisa baninga mabaku, ata nzambe na lola kosepelaka te. Soki ezala peke non, tozoya parce que tozana besoin to futama na fin du mois. Ata nzambe na lola akotikala kondima te. Akosepelaka pete.
na makambo o nyonso to sala to yeba ngo na mitu na biso. Moi personnellement na yebaka ke ndenge naza boye makambo o nazo sala ba émission o nyonso na salaka lelo to lobi soki zolo nanga emnyati na se soki lelo oye ko sala ke non na kufi epa ya nzambe fona kende kosamba. Donc bozalaka keba muto azoya na ba audio na ye azoya na makambo aza na ba compte à rendre na mutu kingandi aye kopesa yo matière siko yo bapesi yo matière zalaka keba na matière ozopanza. C'est vrai bato ebele bayaka opesa biso matière soki oboyi bayaka na bambongo naza na mbongo kasi na futa yo olekisela ngai tozalaka keba yango monaka nga shengai babiloko wana na linga lisusu te. Moi je me rappelle eza na émission ya ndeko moko ya mwasi na komentionner kutota kombo te ti lelo na yo kaka soni ya la fille. Ndeko moko ayaki kotindela nga soi-disant matière la famille. Nzoka ndeko wana azalaki na libala. Na libala wana abando s'occuper bien te na mobali. Bomoni mobali azala na mbongo te. Mobali nyonso alingaka mwasi akonsideraka ye. Mobali nyonso alingaka soki ake musala. Akuti yo mwasi tango akozonga oshi olambi ndako eza propre. Eza te ke non ake musala ka ndenge atikaki yo na liputa soki ya ndenge nini depuis tongo ozosokola te ndako sali te ozobimisa solo moko neti ya mbisi. Eza na basi mosusu babimisaka solo ya mbisi na ndako solo penza ya mbisi ozobongola porte bo solo ya mbisi ozoyamba yo. Je n'en disconviens pas. Tokalingaka ba Thompson. Mais eza na bambisi neti ba Thompson ba tilapia kalinga yango pendant la journée pour que solo wana ebimaka na ndako. Mobali azongi ba mafuta na se salite na bakopa ya komelela mai na bavera komelela mai ezobimisa solo boko pas possible. Mobali ameki kosola na mwasi ezosimba te. Bakende na makambo ambetu mwasi azokoka ko maîtriser mobali te. Mobali azo se sentir te. Mobali alobi na boyi nanga kindumba. Comme yo ozobongama na yo te malamu na kende kozwa kasi mwasi mosusu. Mwasi ata soki mobali akomi koyebisa yo bongo en tant qu'une femme normalement il faut zonga. En tant qu'une femme normalement il faut zonga. Mais mwasi wana atikala kozonga te. Ya avandi kaka lobi aza mobali nanga lobi ka bongo. Jusqu'à ce que mobali akomaki kokota na mwasi mosusu. Balingani mulafi en question pa yebisi ya lobi nga makambo ba aventure na okoka nanga te. Soki oye na vi nanga kasi balanga. Papa amoni ke awa na bala. Mwasi moko aza très propre. Mwasi moko ayebi kosala makambo. Mwasi boye aza boye. Aye ko bala ye siko première balobaka première femme, première bureau. Tango aye ko comprendre bongo akomi siko kolukela la deuxième bureau makambo matin midi soir. Jusqu'à ce que mona ki keno esimbi lisusu te kasi na mema makambo na ba réseaux sociaux na kosela na ba réseaux sociaux keno azalaka lele azalaka na mibali ayibaka bambongo mobali bandeko nanga ayela biso ba histoire. Tozana ndeko moko ka sala ka émission na ba YouTube oyo yepe ba yela ye histoire wana. Biso pe toye kokota na histoire wana nde na sima toye kozwa bapel neko wana ye kozwa bapel nga pe de mon côté ne kozwa bapel ba version ba pesa biso toye ki ko comprendre que ndeko wana akosa biso to benga ndeko wana boyebi ke ndeko wana bloka biso moya ko benga ezalaki lisusu te tozalaka keba na ba matière bazo pesa ka biso. Soki lelo oyo ka ndenge ndeko ye koloba ke no Turbo azana maladie, Turbo apanzi ba maladie na ba comédien nyonso ba tende ko se faire tester ba ye ba soki bazana maladie wana to soki bazana maladie wana te. En tout cas la ndeko yo zolo bakuto za mobalo za motema mabe. Ma prière est que ka ndenge ozo déclarer maladie wana na nzoto ya tonton Turbo ezongela yo moko. Parce que oza motema mabe wana eza ko bebisa réputation ya moninga ata soki yango aza na maladie wana ya yodi na kati to solola nanu si réellement tonton Turbo aza na maladie wana ya yo nini na kati ya yo penza nini na kati ba maladie wana il y a de ces personnes ba ki kozwa ba maladie wana sans koyeba. Peut-être azaki na mwasi moko boye ya kanisi ka keno azaka mwasi boko ka neto mona ka basi mosusu azana sérieuse nzoka mwasi wana azana maladie
Et surtout na Congo na biso tendance wana kokendaka komeka to se faire tester na Congo na biso mingi to sala kango te po ba hôpital nyonso ezalaka kaka kofuta. La plupart, je m'excuse ya batu to se faire na biso tester te. Au moins batu neti ba biso toza libanda mboka. Nde ba o baza marié te oyebi ke avant na lekana mobali na se faire dans tester et puis aussi bandeko na biso ba congolais ta ba o baza libanda mboka basala kango te. Po toyebi ke biso ba congolais mingi tozalaka bato mobulu makasi te. Oza ka motema mabe, oza motema mabe, ata soki aza nango. Problème eza nini? Il faut ka oya kosambusa na ba réseaux sociaux. Soki yo ozalaki nango to soki ndeko na yo azalaki na maladi yango yo ozobenga awa. Olingaki olinga ndeko na yo baya kosambusa na ba réseaux sociaux. Je ne pense pas. Oyo olinga te baya kosalela ngo te. Kosalela ngo pe moninga te. Yo kolinga te ke bato baya kosambusa yo na ba réseaux sociaux te. Oya pe kosambusa baninga na ba réseaux sociaux te quand même. Yango Turbo asala bino nini? Tonton Turbo asala penza bino nini? Asala bino nini? Foto solo laka. Tonton Turbo asala bino penza nini? Nini oye asala bino? O bokoki kokoma tina niveau ya boye. Boya kolinga koina moninga. Ezalaka bongo te. Bozala pe batu quand même. Soki aza na maladi ya biso nini na kati? Ya biso penza nini na kati? Uyo mobali mobimbo bando linga ye azala mobali na yolo bando linga azala defa. Yango bando linga ye azala defa bo bandaka kobimaka omoni lelo oyo aboyi yo yango lingi oya ko banda kosambwisaka ye awa. Ata soki aza na maladi wana biso tolingi ye ka bongo. Sko to sala nde nini? Aussi longtemps que ata soki aza na maladi wana, aussi longtemps que akozwa bakisi na ye, aomela bakisi na ye, akozala très bien. Elobi ata mama abiso. Mama abiso abotanga alobaka toujours très bien, akozala toujours très bien. C'est comme ça. En tout cas bino ba congolais mosusu yango bo mona na ba pays mosusu ba sekaka biso balobi Congo na biso eza kaka pays moko ya bazoba. Oui, tozo mi sekisa biso moko. Congo na biso mingi komi ka pays moko, je ne sais pas mona ka mutu alamuki parce que alinga ka mama étoiline te akolinga ake de koluka passer ya mama étoiline mais mutu na mutu za na passer na ye. Oye langa passer na ngande na sala nango nini? Makabo nazo sala lelo oyo. Après 2 ans, après déjà lobby quand on a sali lelo, quand on a sali ba émission lelo, après déjà lobby ozala passer. Donc zala mama makambo susu oyo koki kozongisa ngo te. Ezala mama makambo susu oyo sala déjà na le passé c'est fini. Moi yo zongisa ngo ezate o bongisa ngo pe ezate. Siko ya biso ni na kati to sala nini? To sala nde nini? Oyo bolinga koya ko bandaka ko sabola ka baninga, o bolinga batu bazo chanzaka ba email. En tout cas nga na côté ya ba comédien na biso na lingaka penza kokota dossier wana makasi. Pourquoi? Parce que boyebi eza na ba jour o tozalaka penza oza ya kolemba mutu na yo penza elingi ko réfléchir te mosusu na musala basali yo soki ndenge nini mosusu na famille soki nini elekaki oza besoin penza na ko réfléchir te oza na besoin kaka ovanda mutu moko aya kosekisa yo ntango okotala ta bafilme na biso ya théâtre esekisaka biso makasi omona mwa humeur na yo echange mwa makanisi na yo ata okomaki na makanisi moko ya mabe omona mwa makanisi na yo wana ya mabe ekomi kochange. C'est comme ça. Mais bino bandeko na biso ba congolais bozaka batu moko boza na bino mitema mabe boza na bino batu moko neti bandoki boza na bino batu moko neti batu moko batinda bango penza keno bokende koboma batu kingandi. Yango nazo comprendre penza na communauté na biso. Communauté moko ona tikala komona te. Communauté moko ona tikala penza komona te. Mais le jour boko yoka ke Turbo wana kufi. Ka babino boko zala bato liboso. Bato théâtre babomi Turbo. Bato théâtre me bino moko ba congolais. Boza mitema mabe. Oya kosabola moninga na réseaux sociaux que non azana maladi. Nzambe na yango nzamba bomba tonton Turbo. Bomoni conseil na opesa tonton Turbo eza que atatango oyoka ba message oyo elelisa yo te mwana nzambe oyo asambelaka ya solo azwaka toujours bitumba
omoni mwana nzambe oyo asambelaka te mpona kozwa bitumba ezalaka mwa pasi. Soki ata mutu asambelaka me asambelaka penza ya makasi te, akotaka penza na mozindo te, bitumba na ye eyaka me eyaka makasi te. Soki ozomona na vi na yo bitumba ezalaka kaka ya minene yebaki benediction na yo mpe eza minene, kibonzambe oyo eza na kati na yo eza ya monene. Parce que lelo tolobi tokoki koloba oui bien sûr toza na bomoi me toyebi lobi na biso te. Lelo tolobi tokokufaka, eza na mutu moko te oyo akotikala eternel na se ya moi te. Mutu nyonso akokufa. Yo ozolanda nga okokufa, batu nyonso nanga moko na osala bemission na kokufaka. Donc mutu nyonso na se ya moi akokufaka. Alors mission na biso ezalaka tango toza na se ya moi tozala bien, tobongisa banzela na biso po ata soki liwa eye na nzela na biso toyebi bisika tozokendaka. Pas que lelo tolobi toya kolala boye okufi oke na lifelo kozala pasi pe mawa. Alors tango oza na se ya moi yeba ndenge nini na kotambola, tambola na bonzambe na kati na yo. Biloko ya mokili kande Bible elobaka na biso vanité de vanité, tout est vanité. Biso nyonso tomona combien ya batu o bazalaki na bambongo lelo bakufa batika bambongo wana. Moi je me rappelle na hôpital na bando sala eza na papa moko ayabandai kobela, papa wana billionnaire mundele, mbongo akosakana te papa wana. Bakamarade na yesoki baye kotala ye jour moko kaka nde na ke abengi nga alobi Ines can you come na ke kuna alobi takoki kobetela lisolo na vandi na lobi oui pas de problème, abeteli nga lisolo ya vide na ye bandeko na nga na kamwa na ganga. Alobi ebela ba mbongo naza nango me mbongo wana ekotikala kosunga nga te. Nazwi bakisi nyonso na bakisi oyo euti ayer pour que kaka nabika, me bakisi wana etikala kosunga nga te. Tala lelo ndenge nakomi nazokufa na nzoto na nga naza lisusu ata na 3 jours te. Et c'est vrai papa wana aumela te, papa wana akufa mpona oloba nini?